Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso. Masolo na biso ezali émission oyo ngai ndeko na bino Kongo Alenga na memeli bino pote ya solo tosololaka makambo nyonso ezali koleka na kati na diaspora pe na mboka na biso mboka ya Kongo. Masolo na biso epesami na ngai Shora de Sulanga na kombo na ngai ya Kongo Alenga. Nzamba pambola bino na bandeko nyonso oyo video oyo ekokutamela bino esika nyonso bozali kimia nzambe ezala kati na biso. Masolo na biso tokobanda kosolola masolo oyo etali basango ya ba anniversaire, basango oyo ya ba mariage, likambo etali liwa to sango ya liwa olingi bandeko bayoka yango ndeko benga Kongo Alenga akopartage yango mpe na kopanza mpe na kolobela yango. Bandeko nyonso bokolanda biso esika pe video kokutamela bino bosabone na YouTube na ngai ya Kongo Alenga TV to Dessous Langa Live TV. Émission oyo ekobanda koleka chaque vendredi à partir ya 18h na YouTube ya Kongo Alenga TV to na Dessous Langa TV. Ezali émission to banda kopesa kaka basango. Ndeko nyonso zali na sango benga Kongo Alenga akolobela sango na yo. O bandeko a forme, o bandeko nyonso tu o bolobelaka makambo nyonso o bongo sala mariage na bino bolingi ba débat no se yango to kolekisa yango na masolo na biso. Masolo na biso ezali masolo oyo émission oyo ke banda kaka kolobela makambo tali basango. Basango nyonso to kolekisa yango na kati na émission masolo na biso. Nzamba pambola bino na ndenge bokokuta émission oyo kokutamela bino nesika wapi bozali. Ya liboso sujet na biso ya liboso oyo tokolobela masolo na biso na kati ya émission oyo tokolobela bongo likambo ya sango ya liwa. Sango ya liwa oyo eyeli biso na mboka ya Allemagne na mboka bolimbisa so bomoni mwa nini ezali ngai awa bandeko ezali fièvre pene esali kotake ngai makasi yango bomoni mwa pote ezali awa na zolo ya bafièvre esalaki ngai makasi vraiment boyebi ke bafièvre oyo ezali kozala mpenza kebakeba. Donc nzambe abateli tozali toujours kovivre, tozali toujours na bino mokili ezali ya tata nzambe ya mfumu kimbango azali na contrôle ya makambo oyo. Donc bandeko na ngai sango na biso ya mawa mama na biso na kombo ya Valérie Malula. Mama Valérie Malula oyo auti kotika biso na mboka ya Allemagne, ça fait déjà presque donc na deuxième semaine. Mama Valérie Malula oyo atiki bana ebele molongani na ye papa na biso vie na biso vie Kams. Vraiment en tout cas courage mon vieux. Mama Valérie Malula na souhaité bandeko nyonso ya équipe mobimba ya masolo na biso ba souhaité mes condoléances na famille Malula nyonso. Vraiment en tout cas nzambe vraiment ayamba mulimo ya mama na biso Valérie Malula oyo atiki biso aza na biso lisusu te. Bokundami na ye ekozala bongo mokolo ya poso samedi na mboka ya Cologne, na ville ya Cologne, na balabala Frankfurter Strasse. Frankfurter Strasse numéro 308, code postal ya Cologne esika cimetière ezali bongo 51103. Donc mama Valérie okundama na cimetière ya Frankfurter Strasse numéro 308 akokundama bongo na mboka Cologne. Code postal ezali bongo 51103. Mama Valérie akokundama bongo na ngonga ya 10h. Bandeko nyonso oyo bazali na kati ya Allemagne, vraiment en tout cas biso nyonso tozala kuna mokolo ya lobi samedi na 10h esika wapi nzoto ya mama na biso Valérie Malula ekozonga na mokili ya tata nzambe. Boyebi ke ndenge biso tolobaka tozali na poto kasi ntango tokenda kokundama tosengaka epai ya tata nzambe pote ya solo mokili oyo ekelami na ye moko tata nzambe moto akeli mokili oyo na Europe na Zino Océanie
na Afrique na Amérique ye moko tata nzambe moto akeli yango kasi ya solo lokola milimo ya bato ezali kokamba saki kontina biso mpe lokola tozali awa tobelelaka ya biso bakoko po te ya solo bango mpe basilisaka milimo na biso yango tozali kosenga molimo ya mama Valérie ezala na kimia mpe milimo ya bandeko nyonso bazali na cimetière kuna ya Frankfurter Strasse nzambe ayamba yango na kimia mpe ayeba kobatela milimo na bango courage na vie na biso vekams nzambe vraiment pambola yo na libota oyo etikali nango nzambe aza na contrôle na yo mpe na libota mobimba kimia nzambe ezala pai na yo kulutu na biso vekams ya mibale bandeko na ngai événement ezali kaka moko le 12 mars na mboka ya France oyebeki ya solo le 12 mars ezalaka journée de la femme ezali mokolo ya bamama ya solo bandeko ya association ya Eroga Lisungi avec ye moko fondateur ya Eroga Lisungi Clara de Bruxelles ya solo bandeko ye azali kosenga na bana ya gale bagalo na bagaloise nyonso bozanga te na date ya le 12 mars na mboka ya France na Saint-Denis esika wapi président Lebo po azali bongo président ya Eroga Lisungi ye mpe azali kosenga na bandeko nyonso bozala wana baoyo basadere te bosadere po te ya solo boya po te tokabola oyo nyonso toza nango boyebeke plateforme ezali tokomanaka kaka kasi ya solo bandeko komona na farafara ezalaka bien ozomona pelaki tala shora de sulangare ye wana shora de sulanga mpe azotala tala papi biba mpe azomonaki ya solo tala paul dikando mpe azotala azomonaki général maloko esalaka bien toto bikaki toto shik ye mpe azomonaki ya solo nazomona ani mungala bosenzu sisi bosenzu esalaka bien donc bandeko na ngai le 12 mars association Eroga Lisungi ebengisi bagaloise nyonso Lengs Longelo lengambe de bundes Lengs Longelo kozanga te le 12 mars biso nyonso tozala wana bana ya Eroga Lisungi babengisi ngai moko mpe shora de sulanga kongo alenga na kozala na mboka Paris le 12 mars na likambo etali bongo association ya Eroga Lisungi mpona bamama ngai nazali wana nazalaka pour bamama bandeko nanga na kozala wana ya solo bandeko nyonso tu bokolanda émission masolo na biso eyeli bino makambo ya sika basango kaka ya mboka donc basango na biso nyonso tu eza koleka na mboka ya Congo na oyo mpe ezali koleka awa tokolobelaka yango bosabone bandeko nanga otali émission osabone mpe opartage esalaka elenge eza nango feli esalaka elenge ya misatu bandeko na ngai ezali bongo likambo ya général de Fao chenge nga nabengaka chenge babengi ye gene général de Fao oyo lelo azali lisusu na biso te asili kozongisa molimo basili kokunda ye mikolo uti koleka général de Fao ye wana na Montana Kamenga bokundami ya général de Fao bandeko esali polémique na ndenge ya kosakana bato ebele balobiki ya solo likambo ya général de Fao bakoki kolekisa ngo boye te en tant que mwana gale oyebike bagalo aba na bumbu selembao esika wapi de Fao mpe avandaki général de Fao ebembe na ye ekundami kitoko bakundi ye kitoko en tout cas général de Fao akundami gouvernement esali oyo ekoki kosala ndenge mokili mobimba bagouvernement bakundaka ya bango baartiste na bango bamusicien na bango boyebike Johnny Hallyday ntango akufaki bafrançais bazwaki responsabilité ya bokundami ya Johnny Hallyday kasi ya solo
cérémonie nyonso to ezalaki na maboko ya leta kasi ya solo kokende kokunda ye na lilita na ye famille ya Johnny LD bango moko bato bazwaki responsabilité wana kasi biso na Afrique bandeko surtout mboka ya Congo RDC soni moko esalamaka na mboka na biso toyebaka te baartiste na biso bamusicien balanga nzembo bandeko toyebaka te tomonaka bango na mituka tomonaka bango na bandako minene basi ya kitoko basalaka makambo fierté ya koyemba makambo ebele tomonaka makambo na bango nyonso tozala kaka bien kasi ya solo ntango bakubelaka ntango bakufaka toyebaka te ndenge nini baartiste na biso basundolaka bango tomonaka okomona artiste akufi mbongo mpe eza komonana te kasi bazali kosenga leta bazwa baresponsabilité nyonso na cérémonie na kokundama artiste nyonso tekalaka kaka na maboko ya leta chose grave tokomprenaka te yango wana donc général de fao mpe ndenge moko kokundama na ye ya solo ava te akundama programme nyonso tu biso toyebaki programme esalamaki shora mbemba mandundu talaka mwana ye mpe azalaki na kati ya programme ye na Chaka Congo zulu na biso oyebi kaka Chaka Congo zulu na biso toyebaki kaka Chaka Congo ye moto baza na responsabilité ya programme na shora mbemba na kulutu na biso Gillette d'or adio salemba oyo aza bongo président ya baartiste musicien kasi ya solo likambo kokamwa Adrisha aye korevele barévélation moko incroyable ki ya solo bapesaki bango $25,000 na premier numéro 1 ya Kinshasa Gentili Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa abimisaki mosolo mbongo mpona kopesa bamusicien apesaki yango na maboko ya Dio Salemba en tant que président po basala encadrement ya kodécorer oyo ya bango ndeko tienge gene général de fao def mbongo wana esika ekei bandeko o Congo bandeko mbongo emonani ndenge bapeselaki te na gouverneur Gentili Ngobila tofingaka bagouverneur tofingaka bapoliticien kasi ya solo bapoliticien babimisaka mpe bambongo na bango na likambo etali bamusicien Adrisha oyo azali mpe artiste bandeko na ngai boyebi ke moyibi bamiyibi so bakei koyiba bakambolaka kaka biloko soki bakaboli mbongo eloko to bauti koyiba mutu oyo azwaka moke bandeko azalaka na kanda moko ya kosakana te mutu azwaka moke na ndenge ya partage ye nde abusaka secret na ndenge bautaki koyiba bato nyonso bazali kobuka bamagasin na poto so bokaboli baforme ntango bokabola baforme bokoremaka ngo ke mutu akozwa forme moke akobimisa secret nde bazali kobukela magasin bapoliticien oyo bayibaka bambongo bamilio de milio ya mbongo mutu oyo azwaka moke ye moto abimisaka ke bayibaki kamera azwaki ota mbongo oyo ebimaki jamane ezalaki boye nde baseke ebimaka donc bato bazwaka mbongo moke babimisaka yango donc Adrisha mbongo ebimaki $25,000 kasi likambo kokamwa mutu moko aza kokamwisa ngai ezali bongo Adio Salemba apesi oui celle qui nous reste redi à misi by le canto ya zui $1,000 by le canto likambo kokamwa oyo aza masa na yo de pao azali masa na yo by le canto azui $1,000 tienge yeyo masa ya redi amis ye moko pena de fa ya kobeta tolo masa na ngai redi amis mais solo bandeko na ngai ba lo kanto azui $1,000
Maman Mbili Abel 1200. Chaque à Congo 1200. Donc Adriche a bimi si secret. Ponini Adriche a payé kaka $100. Kanda oyo kaka keto ya kosakana te Adriche alobi makambo oyo ekoyebana. Soki te so bakokanga ngai bakanga na bango atuka bakanga na bango bakokanga bakanga. Me ngai na kobimisa secret ya masolo oyo. Masolo na biso eye emission ya sika tokobanda kolobela makambo etali mboka na biso pe na makambo ya diaspora basango nyonso boyela biso yango Kongo alenga kodénonce yango akoannonce pardon pote ya solo bandeko nyonso to sango ya mawa ebembe tokoloba yango sango ya matanga tokoloba yango makambo etali baanniversaire to sango to anniversaire na yo ndeko benga biso tokoloba mpo na anniversaire na yo ekozala esengo mingi vraiment masolo na biso oyo ezali émission chaque vendredi na 18h en direct à YouTube ya Kongo Alenga TV to Dessous Langa TV. Tous les banagali nyonso tout bagalo na bagaloise bo s'abonner na Dessous Langa TV et vous allez sengo mingi banagal bo soutenir bino moko boyebi ki solo mutu na bino tala defao lelo akei mutu na bino biso moko bana bumbu to bana selembao to soutenir comment voir les correcteurs comment voir do bande ko ngai mbongo et partage jamais mbongo et kabwani mille mama Mbili Abel avanda na ndako bobenga ki ye pour pesa mi boyebi ki solo bande ko ko comprendre que ba benga ke ba aider na ba maman Mbili Abel pour pas se racheter po baye ba ki solo mbongo ngo ezaki ka biso te bato lieki yango tika to pesa bato pe na ndambo po bango pe baza la cité ke bango pe balieki mbongo po na ndimi te maman Mbili Abel ye pa kendaki po posa ngai po parce que via Dieu Salemba yo kendaki yo moko il faut qu'on expliquer bato vérité famille ya defao tomboki na ndenge ya kosakana te balobi ke ya solo mbongo wana soki bolei yango boyebaka yango makila ya bandimu ekolanda bino pamba te ezali mbongo ya makila ya defao bobendi yango mpo ezali mbongo na ye via Dieu Salemba soki biloko yo zwi likolo ya ba 10 000. Donc, bandeko artiste et musicien to éviter ya Congo. Chaque Congo, artiste à danger. Artiste à danger, to éviter. Artiste à na danger ni. Donc, Mboka Congo, toujours ébatté. 25 000 et pandani kakaboy. Bandeko Congo, nyonso ba tomboki na ndenga kosakana te. Balobi ki ya solo. Vraiment, en tout cas, à Dieu Salemba, yaka ko bimisa mbongo, pote ya solo, yo muto zoki yango pa ya Janteline Ngobila. Janteline Ngobila lobi, ye pe kotika te, pamba te, trop c'est trop. Ba moni ke ba messieurs congolais bazali ko yiba mbongo. Bazali ko profiter na bibembe ya bandeko na ba. Ezali pasi pe mawa mingi. Gene oto bengi chenge kolo Schengen moto asali fierté na kati ya Afrique lelo yo ba concert dali ko sala ba plein yesa sala yango mutema mabe ya artiste musicien ba ke ko funda ye ki ya solo yende mutu China Rambo azalaki chauffeur na ye chenge ye moko alobi likambo ya mutema mabe ya ba musicien na biso bandeko toyebi te. Quel motema mabe ya ba musicien congolais succès ya defao esali bato motema pasi nani yango afundaka bato yo moko oza komiyeba lelo bandeko mosusu balobiki ya solo Koffi Olomide ye akotaka makambo ya musicien te ntango bakabolaka mbongo meme na maisha base ntango bakabolaka mbongo Koffi Olomide azalaki te 2 millions bapesaka soki te bandeko bakongolais bamesera na biso ya mboka toza facha aza na réseau ya kolobaki no mboka ese ekufa
mboka ese ekufa bandeko. Fachi Beto alobi mboka ekufa, président de la République. Ba musicien tala busoto moko baza kosala bandeko. Ba pesa bango 2 millions na Joseph Kabila Chinaram. Mbongo esike kenda Laurent Désiré Kabila. Mbongo esike kende mona na te. Bandeko na ngai. Kofi Olomide ye amikotaka te na makambo wana nyonso ya bambongo ya koyemba banzembo. Ye alingaka asali nzembo na ye ayembeli mutu wana. Papa bakufaki, Lutu bakufi, Keser akufi, Kofi Olomide akotaka te. Mais ye kaka nde bakizaka. Keser akufaki, Kofi Olomide babi ye nde mutu abomisi Keser pamba te azwaka momi na ye. Papa oyo bakufi balobi mère Amazon abi Kofi anyata makolo awa te parce que asala bambeba epai ave bokulu vie na ye papa wema. Lelo yo général Tiende Tienge général de Fao Gene akufi balobi ke Kofi Olomide mutu akende kobimisa makambo ke kokosela de Fao makambo ke China Rambo azalaki chauffeur na ye na Dar es Salaam na Tanzanie et bandeko na ngai ezali passe kozwa chauffeur na mboka ya bato ofutaka ye toyebi te bandeko eza ndenge nini defa alobi ke non ti akufi alobi awangani na yango abi ngai na etikali kozwa en tout cas China Rambo atikala jamais kozala chauffeur na ngai. China Rambo azala chauffeur na ngai te eloko moko te. Donc ngai nayebi nanga makambo wana te ezali ba musicien bato bakende kofunda ngai ote ya solo ngai na yasu na Kinshasa te po bakase ngai. China Rambo yeyo le petit poisson deviendra grand. China Rambo ye mutazo contrôler politique, économie, makambo tozo marché te na Congo, blocage oyo kapela frère à main ndenge walo de autobina na tina sa fiando le fian na mbote to pire muto na John Dala frère à main pena ndenge wana mboke zo marché te batutu ono China Rambo mutazo bloquer makambo. Oh China Rambo azaki chauffeur à Defao awanga na ye ti akufi akei na secret yango. Nani yango ayebi secret ya masolo ya Defao bandeko na ngai ti akufi akei mbongo ebimisi des autres makambo zali kopesa tozali koyeba te vraiment toyebi te tokosuka wapi na makambo oyo motana kamenga bato balobi mutu ayebi secret ya Defao koleka motana kamenga mutu aza te bandeko na ngai motana kamenga kolo masolo ya Defao ye wana. Donc $25,000 pe na biso Gillette d'or a Dieu Salemba balie mbongo bakabuli mbongo na Britandela mbongo za komonana te bandeko na ngai toyebi te tokosuka wapi na mbongo oyo famille ya Defao etomboki elobeki ya solo mbongo wana soki ozongisi yango te bokomona makambo oyo bokomona na makambo ya mbongo wana général Defao azali moto akosakana na ye te en tout cas bokomona makambo na bino. Donc bandeko na ngai toyebi te ekosuka ndenge nini bandibu boyebi kaka ndenge bazalaka. En tout cas bandeko na ngai vraiment oyo bozoki mbongo boyeba ndenge nini bokosolola na famille ya Matumona Defao def basango na biso ya solo bandeko tokosukisa susu na likambo oyo etali bongo sango ya Zakari Baba Baswe. Zakari Baba Baswe oyo tobengi le mola ye azali bongo na problème makasi na bandeko ya Congo na likambo etali bongo Docteur Mukwege
oyo azali moko oyo aza kopesa fierté ya mboka na biso mboka ya Congo. Prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix. Donc ezali bongo na maboko ya Dr Mukwege. Bongo Zakari Bababaswe ba propos oyo ye ayaki koloba bandeko na ngai bato mingi basepeli nango te. Bato mingi basepeli nango te po ya solo balobi ke Zakari amake mutu oyo akoki komanke te. Bandeko na ngai toyebi te. Zakari Bababaswe oyo biso toyebi journaliste musical oyo asali fierté ya miziki na biso na mboka ya Congo. Tozalaka na balukezu lwasi, tozalaki bongo na lukuku sampu, bamanda chibwa, tozalaki na bato ebele oyo basala chronique musicale. Kasi ya solo bandeko na ngai tango Zakari Bababaswe ayaki pe na système na ye mosusu mpona kosala ki journalisme na likambo tali miziki. Apassionné aye na baidéologie, akoti polémique na bamusicien po ya solo ke ya solo miziki mpe koma ndenge lelo komaka makasi na ntango ya papa oyo bana Koffi Olomide, JB Piana Papa Chéri na Werason ya Noel Ngiama. Kasi ya solo bandeko Zakari aye kosala grave erreur. Toyebi te soki ye moko akosantaka yango aki kokota na politique. Akoti na politique alobi ke ye atanga. Aza na baklasse na ye atanga. Ezali kosenga akende pe na politique. C'est vrai, il n'y a pas de son métier. Politique, baye kolaka yango. Kasi eza métier te. Donc Zakari Bababaswe akotaki politique, aye na fimu en tant que député na kati ya parlement, asali fierté na ye po akosala kasi eloko moko totikala komona te Zakari Bababaswe asala loi moko boye na kati ya mboka na parlement. Rien. Nayebi te soki naza ko se tromper. Lelo Zakari Bababaswe $1 million. 1 million bandeko, 1 million. $1 million ebimi pona likambo ya voyage oyo basali na Spain. Pona likambo ya tourisme biloko moko. Bainvestisseur baya na mboka na biso baya koinvestir kasi ya solo bandeko. Voyage ya Zakari toyebi te komisi bango bilobela na bato oyo bango mpe bamemi na kati ya Spain na Kisinjora. Bandeko mboka na biso mboka ya Congo moko natalaka naza komiyeba te masango na biso bandeko tokolobela makambo nyonso na émission oyo. Basango na biso bosabone bandeko, bosabone massivement na Congo Alenga TV. Émission basango na biso ekoyela biso makambo ebele tokobanda koloba. Tokoloba mpo na mboka na biso mpe na diaspora. Bandeko nyonso oza na likambo ya kosala obenga Congo Alenga tokolekisa yango na émission oyo. Tokolekisa yango na émission oyo bandeko. Donc bandeko Zakari afingi Dr Mukwege ke ya solo amoni ke asalaka kope na ye, amoni ke hôpital wana oyo atretaka basi ezali hôpital te kutu ezala yango kalembelembe, akompara yango na kalembelembe. Donc bandeko na ngai bato batomboki na ndenge ya kosakana te. Biso na kati ya émission na biso tolingi toloba boye ngai ndeko na bino Congo Alenga. Dr Mukwege, prix Nobel de la paix. Dr Mukwege asali pe aza kosala fierté ya peuple congolais.
Na solo na bandeko ba mama misato mama na biso Masilika pe Aminata pe na mama na biso Chantal oyo bazali bongo na Kivu na Beni. Ya solo bandeko na ngai ba mama wana batali pe ba video ya Zakari bako pe batomboki. Lokola biso toza na ba page na biso ya ba WhatsApp. Ba mama wana pe bakomelaki biso na kati ya page na biso. Basiliki batomboki babende kokongo alenga soko sala émission lobela biso meka pe komonisa biso likambo oyo Zakari alobeli ba mama. Mama na biso Masilika alobi ke ye akutana na 12 personnes oyo baviolaka ye oyo babebisa eloko na ye misisa nyonso tu ekatanaki. 12 personnes ya ba Rwandais bakotelaki ye na kati baviole ntango basisi koviole baviole mama na ye epuis papa na ye babomaki ye koboma. Bandeko ntango nazali koyoka mama wana aza koloba esalaki mpasi, ezali mpasi mingi mpo tozwa voice wana totya yango mpo abimisaki bamo mingi bana bamoyema yoka yango ezali te. Me kasi bandeko na ngai Zakari bababasu tala bamama oyo ya mikolo tozali komona oyo bazali pembeni ya ye moko Dote Mukwege azali kopesa bango sourire po te solo bakoma mpe koseka parce bamama oyo bakoko ya mikolo oyo bazalaki vraiment violé par des hommes armés rwandais ougandais. Donc tant que toza komona ke Zakari ozali koya pena koexpliquer babiloko oyo mpona Dote Mukwege toza komona ke yo ozali pour baviole ou bien yo osala mpe baviole pamba te bandeko bamama oyo tozali komona hôpital oyo Dote Mukwege azali kotraite bato kati na hôpital kuna na kati ya Beni ye aza kolakisa kutu volonté na ye en tant que docteur. Mais l'état oyo Zakari asalaki na China Rambo l'état wana Zakari ozalaki député ozalaki mutu ya PPRD mouvement ya docteur bato ozalaki na kati ya PPRD parce que ozalaki kotravaille na Joseph Kabila. Donc gouvernement au côté de la gouvernement qui était député mais bandeko oyo bazali kokufa na este kuna na Kivu Zakle tala bamama oyo nyonso to balali baeloko na bango ezalaki déranger bamama nyonso balali eloko na bango 15 personnes yo moko Zakari bazwaka mwana na yo ya mwasi 15 personnes 20 personnes babima na ye Zakle mwana na wako vivre poko za mawa ya ba mama oyo ndenge toza komona bango Dote Mukwege azali kozwa responsabilité na bango pona kopesa âme na ye nyonso epai ya ba mama oyo ba mama bato babotaka biso bango bato babokolaka biso Zakari oza na mama nayebi te soki mama na yo to na papa no baza na bomoi ata baza na bomoi te me oza na bana mpo tomonaki mwana na yo ya mwasi abalaki ozalaki wana na jime mpia Zakari bababasu oza kofinga prix Nobel de la paix na Congo mutu moko ata politicien moko te ateke kozwa prix Nobel de la paix mais fierté na biso ezali Dote Mukwege oyo azali kopesa bamama ya Kivu espoir azongisa soulagement na bango babanda koseka basi kitoko bazalaka kuna na Kivu bamama kitoko bazalaka na Kivu Zakari ntango ofingi Dote Mukwege bamama nyonso ya Kivu batomboki balobiki ya solo yo mpoza violeur donc yo mpo ozali parmi
bato oyo baviola bango. Zakari Bababasu, $1 million ebimi efesi bato kipeleke se mboka Congo, mbongo zako mboka ekufa me mbongo ezali kobima. Bandeko ezali mawa mingi. $1 million miziki mpe malunga te oyo toye komona ke babimisi yango mpona kovalorize culture na biso o miziki na biso. Vraiment yango mutu ezali na mboka ya Congo. Vraiment toza koyeba te. Zacle bazwi 1 million oyo basali ekire na bango ya bakasaye ya baluba ya IDPS oyo lelo bazwi mbongo baye nango kolia na bango mpo basaka na mbongo puis babandi kotshola bato koloba n'importe quoi ale congolais mpe tovanda totikake ya solo Zakari. Zakari, le Congo appartient à tous les Congolais. Congo est à Bissodos. Intimidation ya Congolais, Congolais na yango te. Congolais nous azo le lanzala. Congolais nous surtout azo le la passe. 1 million obozui. Ben universitaire ni yango ba na mboka. Ba koyate ki sinjora. Yemta a présenter qui tire ba Congolais, ba Congolaise. Botiki lambio oyo asaka fierté ya musique culture ya mboka. Lambio ndoki ya ndomi bomemi héritier po aza moluba bino baluba kasaye elendekoleze kasaye nani Israël Mutombo donc sino na bino bosala ekire na bino mais bandeko na ngai toujours comprendre na Congo toujours comprendre bato nyonso bakomi kosenga Chine arabe azonga Zakari Bababasu bandeko na biso ya IDPS lelo bozo nyonga bato lelo bozo motari to bozo démoraliser ba Congolais bolingi te Congolais moko aloba makambo ya Fachi Beton soki azosala mabe bolingi te bino mpona bino Fachi azosalaka malamu. Zakari Bababasu mboka ya Congo ntango babande koviole yango yo ozalaki na bato ya pouvoir wana. Mboka ya Congo ntango bamama baeloko na bango eza kobeba yo ozalaki wana. Lelo oyo Docteur Mukwege oyo azali kosala fierté ya Congo oyo aza kosenga rapport mapping na bacrime nyonso oyo esalami na Congo nde tomoni le 27 ezalaki lobi tomoni crime oyo banazi basala epai ya bafrançais biso mpe il faut tomona rapport mapping mpe esalama yo ozoboya Docteur Mukwege Zakle benda filme yo moko oza moto ya baidéologie benda filme na baidéologie na yo lobi ya Congo oyebi yango te mutu moko otikala éternellement aza te pouvoir moko éternel ezalaka te Zakle lelo oza député te mais lobi ozalaki député lelo komi tour ya Belezer lobi Belezer mpe baolongwa Fachi Beton oza tour na ye lobi mpe akozala so te donc bandeko nyonso bozosala na IDPS ngai nazoseka na ngai parce que pouvoir nde bozolobaka pouvoir na bino oui mais lobi oza so ya bino te ba 1 million wana ekobima su te ba 10 million bozoyiba wana ekozala su te. Merci mingi ya solo bandeko na biso tokomi na suka na émission na biso masolo na biso bana Congo masolo na biso tosololaka yango pardon. Abonnez-vous massivement na Congo Alenga TV émission oyo eye po na basango kaka tosololaka makambo ya basango na biso oza koleka na mboka eza koleka na Congo bandeko nyonso tu obotala émission bo partager yango
vraiment nzambe apambola bino merci mingi sango liboso tolobaki ezalaki bongo sango ya pasi pe ya mawa na mama na biso mama Valérie Malula oyo atiki biso que son âme repose en paix mama Valérie Malula mwasi ya ve na biso vekams oyo aza soso na biso te mama Valérie atiki bana nzambe apambola bana na ye lelo aza so na biso te que son âme repose en paix mama Valérie Malula pe tolobelaki likambo ya Eroga Lesungi association ya Eroga Lesungi avec ye moko président Lebo pe na fondateur Clara de Bruxelles basengi le 12 mars na mboka à Paris ezali bongo journée de la femme yango ezali pe mokolo oyo bana Eroga Lesungi bakosangana na elongo na bamama nyonso ya bagaloise bakozala wana pe Pitokila la présidente ya Eroga Lesungi na kini oyo azali bongo numéro 1 ya commune ya Kinshasa ye mpe akozala na biso bandeko basurprise ezali ebele bokomona bato ebele bakozala na date wana donc bandeko tozala ebele wana mpe tolobelaki likambo ya général de Fao papa na biso Adio Salemba kulutu na biso ve na biso via Adio Salemba bandeko ya solo via Adio Salemba olimbesi bosala nyonso tu mbongo ya defao $25,000 eza nango mbongo moke toyebi yo vie kosimba mbongo ya ndenge na ndenge redi ya misi masa na yo redi ya misi $1,000 eza nango re ya solo mama na biso milliardaire pe Chaka Congo toyebi te Chaka Congo soki mbongo wana ekozonga toyebi te oyo Chaka Congo wana toyebi te totieka point d'interrogation pour na Chaka Congo pour na mbongo wana ezonga mais ya solo bandeko ba musicien vraiment botika koyokisa biso soni biso République démocratique du Congo République na biso ezali mboka munene vraiment soni mingi na bino ba artiste musicien yango bandeko nyonso balobi bapesi Kofi raison pourquoi kotaka na ye na makambo na bino te parce que ayebi ke des autres ezali na kati po soki Kofi asoki mbongo oyo lingi ezala lelo réseaux sociaux ezala koyimba kasi ya solo Kofi maboko pembe ye abimi na ye banda na makambo ya Marisha Park Kofi akotaka na makambo ya mbongo ya bato te Kofi azala mabe na ye kasi ya solo Kofi pe ainvitaka na ye pe mabe ayebi ke ya solo ba musicien oyo mbongo bowela ngo abendani 2 millions pour na Maisha Park esike kenda eyebana te Kofi abisa mo la vérité aloba yango makambo kinkesere mene ya bambongo pe bima ebungaka ndenge wana lelo général de Fao bambongo pe bimi ebungi donc eza mawa mingi merci mingi toleki bongo ya solo ba musicien bozongisa mbongo soki bozongisa te ba famille ya de Fao basi chargé na bino na ndenge ya spiritualité na ndenge ya bonzambe balobi ke mbongo wana bokomona makambo na bino bandeko ba Congo basanganaka te na makambo teli mbongo surtout montant wana ta baza koyoka yango 25,000 bandeko zali pasi pe mawa mingi donc likambo nini lisusu tolekaki na suka ezalaki bongo likambo ya Dr Mukwege oyo azali bongo prix Nobel de la paix ya République démocratique du Congo bautaki koakize pe kofinga ye na oyo biso le mola Zakari Babaswe ye alobeke Dr Mukwege asalaka kopi na ye na si kopi mpo azwaka bambongo na nsima ya ba eloko ya basi donc alobi kuti bopital yango kutu kalembelembe kutu eleki nango yango donc bamama na bapapa mingi na kati ya Kivu batomboki peuple congolais mpe etomboki makasi balobiki ya solo Zakari otouche place batushaka te parce que bamama oyo bazali kuna na Kivu baza konyokwama bakufi batomboli bango bamabomola bambele na barwandais ugandais
vraiment babomi bana na bango batata bakufi batikali baveve. En tout cas vraiment Zakari les cas osenga pardon même ngai moko en tout cas nalinga ko trop Zacle vraiment en tout cas nazo comprendre pourquoi toucher loko mais bande comme so balobi ke Zakari soka toucher loko mo balobi yango bokeba doté mukwege Zakari ayeka koloba mais toyebi te kosuka ndenge nini tokolandela yango mais Zakari soka lobi makambo bandeko na ngai tokeba pamba te tokokutana na bamakambo oyo eza terrible donc Zacle vraiment en tout cas ngai ndeko na yo kongo alenga shora besula nga eloko na kolobaka ke kote kuna Kivu ngai moko petit sœur na nga propre aza kuna bazomona pasi vraiment nasambela yango mpona bango donc naza na baneve na baniese bazali kuna donc bandeko na ngai eza ntiaka ve bato bazalaka kuna bamonaka pasi mbongo ezali circulation ya mbongo ezali malamu me boyebi place mbongo etambolaka liwo ezangaka te ndenge ezalaka na lunda tokenda kuna tomona badiame ezobima boto ezokozwa mais bamasa ebele mpe bakufa donc bandeko na ngai likambo ya mbongo ya defao muyibi soki bakabuli mbongo malamu te mutu oyo azwaka moke ye nde abimisaka secret masolo na biso ya sika eyeli bino emission ya sika masolo na biso tokomi na suka muyibi soki bakabuli mbongo malamu te ye nde mutu abimisaka secret ke ya solo mbongo bayibaki ezalaki otan mpona nini mpo ye azwi moki ete ya bino adrisha azwi ka $100 bamosusu bazwi ba 1200 ba 1000 badive fula ngenge alekeli bango na $8000 ye konani bandeko tefa obolandela zamba pambola bino ya bino ndeko kongo alenga mwana mokimbangu shora besulanga abonnez-vous massivement na émission na bino ya sika masolo na biso oyo ekolekaka chaque vendredi na 18h juste na YouTube ya Kongo Alenga TV. Abonnez-vous pour partager l'émission oyo ya bino ndeko kongo alenga mbote na bandeko nyonso Alexis Champagne mbote tona mama Nancy mbote trop mbotani te comment vraiment les commentaires en tout cas merci mingi na Serak Nzangala merci mingi na Serak Nzangala merci na bandeko nyonso Toto Chichi Ani Bosenzu na bosani te Gwani Matota na kati ya États-Unis. Merci na bandeko nyonso tout au Mokolanda. Vraiment vidéo oyo kam selusala na mboka kine mbota trop bosani te Jibril Lukoki. Merci mingi na bandeko nyonso tout vraiment vous allez belé. Merci na Engambe na biso Leng Silongelo na bosani pete te Kazanoti Melange Kolo Blouson mbote na yo bo partager émission oyo mbote na yo merci mingi na TV Colonne de Max Bayumba te na bosani te colonel Bonabo bambota to merci mingi na bandeko nyonso tu o bolandi biso kimi ya nzambe ezala kati na bino tokutani bongo mbala nsima bambote na bino bana erogali sungi vraiment nzambe apambola bino. Merci mingi na Paul Dikando de retour, bon retour Paul Dikando uta na mboka bakoko. Merci mingi tokutani bongo mbala nsima check nzambe apambola bino matondo.